Omoni ceux qui biso to kufi et kendara sango poto yebani, c'est tout à fait normal. Mais batu bazala na ba problème ebele o ekufi sa rapé batu e cause la maladie e cause la paix souci e cause la paix agression e cause la paix na ba raison ebele. Donc chikolo ko akutana nango et arrivé la rap artiste. Mais et arrive à rapper na moment ni. Ngape komela nga situation na. Mais il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir un mental d'acier. Pose un grand cœur et à supporter le koana. L'artiste belé ba kutana nango. Biso na biso kwa ba ennemi ba kebele. Nisu balinga pe bonheur abaninga te. Musu azaja na nyonso mais alingi muninga za bien te. Alingi le kwa bateau ba pambwama, il faut yenda pona bango. Na monité nanyo azoko empoisonner ba artiste. Nazana ba preuve te na biloko wana. Je ne peux pas sur ton plateau raconter des histoires. Oyo nazana ba preuve na ngote. Muto ana preuve ya muto azana gwa azate. Vous comprenez? Muto azana preuve ya un tel poison azate. Moi na une émission vraiment excusez-moi na koloba n'importe quoi te. Oza YouTube, ils esika to finga marafort na ba commentaire, ils esika batu o ba mona biso maele. Ako mapeke okam sanga na kaswara maele nzoko arazo baboy. Donc c'est sika moko na yo mona pena que non, tango loba follow ba bien, faut raisonner bien. Excusez-moi. Na boulot na bino po ebiba o pe ba simbango pe. Mais non, so bazali ngai na kenana bango logement te, na kenana bango ba prière moko te na weba ndenge nini. Ngana monango batune ba monango mpenza normal te beaucoup me kufebele ozo bomana bonini ngana na kangi assassin ba comédien te moyena pesa thèse nanga na sens ya ndenge batu bazo kufelela eza vraiment te sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le biso marambeade. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Kotozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka yoka, baloba JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Bobolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Victoria est certa. Amen. Merci beaucoup abonnés des Congo Victor en télévision. En tout cas, c'est nous Arabiso vraiment que vous êtes belé devant vos postes pour nous Roland Arabiso. Je profite aussi pour vous dire bonjour, bonsoir. Ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous nous captez. Hein. Nous, c'est Congo Victor. Et puis, vous continuez toujours à s'abonner massivement à Congo Victor et pour ça l'ara bien. Parce que Biso Moussa, Biso ça qu'on informer Bino et puis Bino Moussa, Bino en retour et ça qu'on s'abonne et puis qu'on t'a le rapport qui n'a vraiment bien sur ce. J'ai dit déjà un grand merci comme ça. À mon boss JB Kumaluta, le patron de Congo Victor et télévision, et aussi à Christian Mokoko depuis les États-Unis d'Amérique. Et puis, c'est un grand merci. C'est dit, il y a bien les millionnaires en kilote, Oscar Marie toujours. Et puis, comprenez, hein, ce beau, comment vous, problème, problème, mais on a souci toujours car il y a informé bien c'est pourquoi tout ça se battre car et puis aujourd'hui on est avec un artiste et comédien. Il est un artiste comédien, mais c'est un artiste comédien, mais n'est pas comme les autres. Il est assez représenté encore une fois. Bonjour papa. Bonjour Isaac, bonjour à tous les amis qui nous suivent en ce moment en direct de ton émission. Tous les amis, tous les internautes de Victoria TV, Congo Victoria TV. Donc c'est bien votre humble serviteur, Junior Lusaoulou, votre artiste, votre acteur, votre comédien, votre chroniqueur, votre plusieurs casquettes, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, je suis sur ce plateau pour répondre aux questions Oyonde Konanga, Isaac Akotuna,
Donc à tous mes fans, je dis bonne année 2020. Donc Malobombo Kawayo. Et voilà, comme Kaimo Malobombo Kanga, pour commencer déjà, comment est-ce que la santé ça va, 2020 et 2019 plutôt. Maramouzaïki belé au trouvé en 2019 il y a art et puis en général Nabino ça va comédie. Merci. 2019 Isaki une année il y a bien parce que Isa année moko na reprenant qui vie nanga théâtrale na reprenant qui ba scène na reprenant qui ba tournage na zongi saki visibilité nanga 2019 Isa année moko na sali ba collaboration belé na plusieurs artistes na plusieurs chaînes YouTube na ba amis et belé autres qui sont tourné na bangoté durant plusieurs années, mais grâce à 2019, la bénédiction Nzambé et les cas qui bien. Moi, ben instabilité, monsieur Zaki, na début à 2019, si tosi lisango, Nzamba Mimonisaki, atie le bokonae, na musala, makamnyon ces autres tamboula malam. En tout cas, 2019, Zaki une année bonne comme toutes les années. Et seulement, c'est vrai que tozo qui paie perte et belé en 2019. Ouais, père Tébélé, ma soeur, ma frère, na biso à métier, les soldats, tomba qui vraiment sur le champ de bataille en 2019. Waneza est blessé biso à Makassi, mais sinon dans l'ensemble, nous avons vraiment à Mimoni Saï Makassi en 2019. Et voilà, s'il faut parler du bilan personnel. Mais je dirais que le bilan est très positif parce que Eza Anemoko est pessi sous prise de conscience Makassi. Na domaine na haute zosala makamuto sala na 2019 na 2020 plutôt 2019 ezaki pona ko baliser le chemin pona ko bongisa nzela pour que 2020 et ezala une année vraiment d'action. Il y a oignon soto observa qui na 2020 ezasko ko mettre en pratique les actions, donc actions concrètes et ko monana misala et ko monana tout ce que nous avons dans la tête. Idée, inspiration, nyonso et monana, ouverture, il y a grand projet, ouverture, il y a chaîne, makambo belé et au salema oh nanu et salema raté, na misuso non bato mona raté et au salema 2020 présent une année d'action. Voilà, une année d'action quand Ndenge Junior Lusaolo Otsolo Bamé. En 2019, on a vu pas mal d'artistes et comédiens, bima qui peut belé ça qui m'a belé entre autres nada bien Kazara déjà mais à ma grande surprise, Nathalie Boé, Junior Lusaolo a changé casquette, a commis Big Mama. Il y a qui n'est ni volontaire, car obité à Banama et Jésus qui n'est boé, on a bien l'andanoka, banada polem sous ma camde de Pesamakoto. Oh, mais bazab artiste, basala msala kitoko, nada camarade d'angai master, yé moga ebi, ezala brifi ya ebi, yé moko tantine Lindo Kardashian, ezala Mike la Duchesse, na musike Kazali. Bango tout baïbi que tout ça na katia métier. En fait personnage wana bango pe ba motiva kinga le fait au monde ande ba osalango ngapé déjà depuis l'enfance tamando sala barole a se déguiser comme une femme et tout. Maintenant on a mona ki sou baninga est comme en vogue na baki ngapé so na se déguiser comme une femme na bimara vraiment comme une femme. Pourquoi pas na laksango pe batu. Mais na laksa ki ngote na esprit ya concurrence, na esprit moko ya compétition. Il y a course quoi, mais l'esprit est bien, Baosa Moussala bien, ils ont la nada, ils ont la brifi, Big Mama Paya qui comme inspiration, mais le but est que dans le qui na début déjà tant on a ça qui personnage wana que et vous allez que nos marteler carrière nanga mobimbaka kana na Big Mama non, Naza Junior ou batupé ba préférera ba incarnation ba rôle né na français, Big Mama par moment et koyaka. Mais Big Mama, ce qui motivation, mususu na celle qui a pour na bagag. Ndé au travers na ba Congo américain na bagag mususu na ba lait mayonnaise équipe nyonso wana na komona que baninga nyonso ba se déguisaka. Mobiki si se déguisaka ba Aïda ba se déguisaka ba mbalo sombo ba se déguisaka mayonnaise yemoka se déguisaka lianza se déguisaka ba te belé tozaki na bango. Ka ngana chukende tozaki ba na ba rôle na biso ya ba sérieux. Namona kiango ezaki jeu moko ya bien place moko ya bien ya amusement pour na robimisa ba personnage mususu ozomona pour et ça la humour mais seulement la motivation est humour mais non que carrière nanga mo manina salaka Big Mama ti Big Mama quand et sengi Big Mama
junior tango esengi junior so abenga na film en tant que junior j'incarne junior du début jusqu'à la fin je n'insiste pas pour que bakoti sango ki Big Mama non soki babengi nga babina gag oyo tolingi osala biso junior na Big Mama wana pe na sali donc et comme iloko na wenze moko oyo na tie mbisi na makayabu so mutalingi mbisi na pie mbisi olingi makayabu na pesi yo makayabu donc na esprit wana kakande na travail là qui personnage nanga wana de composition oya Big Mama voilà moi les solo moi par rapport à qui sont pega moké et là moi tout comme on a évité artiste et comédien et comment on a des problèmes en 2019 on avait perdu Lévien Mondoueri maman Mireille Mindondo et Solange Mindondo plutôt tous kobungi salisu sous Chico Pouloulou et à part on bande comme sous bazobela entre autres baby show baby abelaki météo malade pasteur patron l'histoire d'aki malade on ne sait pas et là entre bino na bino artiste et comédien de bolinganité ou soit bon be on les autres à libanda parce que si siko biso to comprendre l'autre bon na o etali nanu liwa et sengeli to eba que liwa la mort est naturelle eza eloko oyo nzambe asala to utini na likolo aboti biso na nzela ya ba parents to koli to tangi to boti to nuni esengeli to kufa tant musu misu pe bakufa na bo bébé misu pe bakufi ba nuni te eza ye moko nzambe omoni soki biso to kufi ekendara sango poto yebani c'est tout à fait normal mais batu bazalaka na ba problème ebele o ekufi sara pe batu ekozala maladie ekozala pe souci ekozala pe agression ekozala pe na ba raison ebele ngana monango batu ne ba monango mpenza normal te beaucoup me kufi ebele bozo bomana bonini ngana na kangi assassin ba comédien te moyena pe sa thèse nanga na sens ya ndenge batu bazokufelela eza vraiment te parce que naebika ke liwe uta na nzambe muto akokufa toza star toza maître toza Hulk Hogan mukolo liwe ekoya ekozona ngoyo ozo comprendre na monité nanyo azoko empoisonner ba artiste naza na ba preuve te na biloko wana je ne peux pas sur ton plateau raconter des histoires oyo naza na ba preuve na ngote seulement naebi que la mort est naturelle et voilà par rapport à la malade les autres disent que non, il y a Mutema Mabe entre bino na bino. Mutema Mabe ezalaka nango entre biso. Comme ezalaka entre tout le monde dans la vie, Mutu tanwaza élevé et c'est peli sarabatunyon sauté. Car na théâtre té même na quartier même na musala na domaine nyonso na circonstance nyonso ya la vie ba jaloux bazali kitayo oyeba ko vivre d'une manière un peu préservée. Ozomona foko sambela kamingi foko luka komi batela. Kolia ici la raté, komela ici la raté. Faut que yeba na circonstance nini okolia, na circonstance nini ogomela, nani ogomela na bango, nani okolia na bango. Mutu nyonso asepela na ote. Ata mutu asekisaka yo, kosekeza bolingo te. Po minu eza nango mikuwa. Ozo comprendre, minu ya nango mikuwa. Kosekeza nango bolingo te. Ozo mona. Donc ba o bazo bela, ba cause ya bakobela na bango soki eza na mystère moko caché to eza peut-être muta simba ki gris et puis si retour wana eyebi kaka bango mais biso lokwa toza na ndinga personnellement na preuve te ya mutu mo ke nei panganga apesi ba condition mutu wana respecter ba condition na te ya wana peut-être azobela mbasu to bo simba pe bakisi mais batu simba akisi pe bazali eza musalati Dieu peut simba déjà attention na zaki nango bien que na nango te na nzambe poza maman na gwa bagwa ozo comprendre faut yeba que même Satan nzambe mutasala ye soki Satan wana yokanisa Satan ozo comprendre soki Satan wana aza plus puissant que nzambe yo ebisanga mutu nyonso akena na nzela Satan azwaka retour nzele koma mukusete ozo ba courte joie mais oya nzambe eu mela rapase honnête na boulot na bino po ebi ba o pe ba simbango pe mais non so bazali ngai na kenana bango logement te na kenana bango ba prière moko te na weba ndenge nini par rapport à acte non par rapport à ba acte ko se fiara na ba acte te parce que mutu mso ko zane pe na guate ndetinga par exemple na lati polo nga na sepela nango na maison parce que na moni lis o aw
Mais combien de personnes va traiter des francs-maçons nanzela? Mais nous avons accepté que non, nous avons francs-maçons pour que amekanga pété abanga razaka bongo. Nous avons été au solo ya soso. Soso ya mobali. Azarana ilo mo ana crête a. Banyame belé na zamba bazaro banga soso. Na butu crête na yewana ezopela lokwa moto. Même ba lion, même ba léopard babando banga soso. Mais batika ko banga soso ndeni. Soso ye moko. Tellement baznyama msu bazo banga bangae, soso ebisi bango oh. Bo banga ga nini? O to banga eloko wana ezana mutu na yo epela moto. Yebi oh, ezana ngo eloko te, bo simba. Ba simbi bateli pena ah ezikisa nango te, ezana ngo moto te. Banda jour wana léopard so akuta ina soso a odame. Mututu so akuta ina soso a odame. Poni soso ye moko a révélé que eloko bobanga epananga ezana ngo eloko akobanga te. Donc agrimacer batu comme tout comme mutu mo peut cause ané na goité mais asala makambo mo lokwa batu ba anagwa batu ba koma obuleka azana gwa et puis keka pe bongo mutu ana preuve ya mutu azana gwa azate. Vous comprenez? Mutu azana preuve ya un tel poison azate. Moi na une émission vraiment excusez-nga na koloba n'importe quoi te. O za YouTube, ils sika to finga marafort na ba commentaire, et sika batu o ba mona biso maele ako koma peke o kam sanga na kaswara maele nzoko arazo baboy. Donc sika moko na yo mona pena que non, tango lo ba follow ba bien, faut raisonner bien. Excusez-nga. Voilà, en parlant toujours de la mort de Chico Poulou, parce que c'est l'une des meilleures actualités, c'est l'actualité qui domine hein, partout. Chico Poulou, la Koufa qui. Concernant Poulou vivant, c'est comme si Poulou a délaissé. L'artiste et comédien, c'est comme si Bozaki vraiment sont en contact. Naïté, Chico Poulou, la Roma qui est mogo, et moi la Romero qui est trop bas pointe noire, trop bas moanda, de façon que ah, Luka moi moyen qu'on s'en sortir parce que ah, Nitika Bobane vraiment occupé et souté. Ngape komelanga situation là. Mais il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir un mental d'acier. Pose un grand cœur ya ko supporter loko wana. L'artiste belé ba kutana nango. Biso na biso ko ba ennemi ba kebele, misu balinga pe bonheur abaninga te. Musu azaja na nyonso mais alingi muninga za bien te. Alingi loko bato ba pambwama, il faut yenda pona bango. Mité ya mabeza. Yango faut sambela rapetro. Yango faut kanga mananza. Nzambe tika nzamba sokola yo kokende oteli kia na intel te sokolo poye pas za mutu ye pas okufa ye pas bela malaria nzamba bela malaria te. Vous comprenez? Donc Chico le kwa kutana nango et arrivé la rab artiste mais et arrive à rapper na moment ni moi azarana munguna te azarana ennemi te tant on aura succès tant on comme très célèbre. Ce qui peut-être aux autres handicapés baninga na ndeti bona tournage ba tseki junior rôle junior a retard ba tumsu ba banda théâtre di bosone bazaki wana ba baye ba kei ba ronyonga ba bando murmurer. Par exemple boza un spectacle na baninga place moko boye ba invité bino yonde mutu oyo chef à délégation. Il faut peut-être beaucoup de carnaval na baninga pour que beaucoup de ces locaux yo peut-être au kangami na chambre au bogo bima baninga voyage et comme mukuse ba bengani ba en hôtel po yo superstar oyakite baninga ba onyonga lobi tango baninga ba rosala likitamo babi ah soto bengi entel azo faucher biso a faucher biso anga pa fauchenga et pas fauchenga ba saleliosko front commun pour que oyaka lisusu na makambu te ndenge biloko oshi kwa kutana nango ba retarder na ba tournage misusu ba qu'on réclamait ba droit na vis-à-vis ba producteur et ça la peut-être que alinga tourner beau pesanga mbongo na non sur place et puis peut-être aiba qui valeur na koleka peut-être ba acteur mususu bazana misusu bazana mitema ya batute bazana bango ba léopard na kati ba osepelate yango no monaki ba isola ki ngape ba isola kanga na salis na beta shita sima na ke na ba société na ke travailler na marketing. Tant na moni marketing pessimbité et comme ba complication na yego zongela musala nanga mais ndeni na zongela ki na négocier na sympathiser na baninga nyonso oyo bazaki na ba affaire tant wana na mikitisi na isi bango ndekwe liboso bazo zwanga te na makam na bino pona za na tenter mais siko na komi disponible anytime vous en a besoin nanga
olingo use nga na kati ya movie na yo nazali dispo eza sous compliqué te comme easy ozo comprendre donc omoni que baninga pe ba renouveler confiance na bango epa na yo ponctualité na yo na musala na heure à tournage ba moni que te humilité koti tozongeli yango ozo comprendre Chico pe na dernière minute ba modéro na ba mayonnaise ba benga ki pe na makambo azongela yi ba gag pendant que ba misusu batikalaki toujours sceptique na bandenge pour aller encore plus loin yena fiston ça yo azaki président na ye tozaki na masolo kuna na kitambo que na fiston ça bazaki kutu ko solate mais omoni quand même que na tango ya matanga na ye fiston ça ya kangi motema te ayebi que ye aza papa na ye yende mutabimisaki en tant que bango na bango bana kitambo ozomona atako mécontentement ya Chico ezalaki vis-à-vis ya fiston président Saïsaï aux comprendre donc mais pour nangai de son vivant il fallait ce zakinga nanga na luka à tout prix tant que na moni mutu nanga moko boye o tozakane na ba faire makambo fungwama e fanda aux comprendre na osala ndenge nini tant que ye mutu ana ba sport ana ba nini na romi kitisa na luka e to soli bien pour azong sanga na kata ba faire bango mbale na ebite loko nyo ezaki wana tu éviter voyage mongo yaka peut-être ça il fallait que même bango peut-être makamo mbongo tamso ba memaka ba masiri kana place na bango et ça la que balongwa ba biloko za ba raisons ebele mais na sepeli na attitude ya ça pourquoi Alexis que zakaga famille yo sepeli na attitude ya ça mais certaines personnes ba sepeli na ngote parce que fiston ça c'est comme si ayende ko se montrer comment est-ce qu'il est grand, comment est-ce qu'il a des moyens par rapport que Albi à Sala Asbelia et mon vivant et puis à Sali association Moussoussou les amis de Chico Pouloul mais Banagi Tambo ils ont déploré fiston ça ata banderole mogote ou eza que fiston ça azolela Chico Pouloul ezate ata logo mo po etezo là que ça vraiment que fiston ça ne mutole la Chico Pouloul wana peut-être toyebi projet à ça été ça c'est une agence monene ko ça la bâche et vous voyez 2 jours ce ne sont pas les moyens qui manquent ce n'est pas l'argent qui manque comprendre tant monsieur sayeba qui date ça to korebima le 11 l'autre le 40e le 8 9 10 11 peut-être dans 2 jours à cause salango donc ils en ont trop tardé batu ba se plaignaki nango tant monsieur ayo ki ango pe déjà aebelo nya ko sala bino artiste comédie bana kitambo bobi comment est-ce que présence à artiste comédie aux la te bakaneli bino hier moi j'étais là babi jour ya matanga encore vélodrome ya na 2 entrées 2 sorties pour lukanzela mais non toza matanga bakolo babongote et puis l'étape azali la force reste à la loi d'où Alex c'est de l'ex la loi est dure mais c'est la loi bayebi ke toi na matanga batumsu bayete ezate po bazangi transport à roya tamsu baza dispoté bazana kinte ba raison eza multiple so lelo bobeti batukuna ba comédien ezala image moko ya mabe ya première commune ya Kinshasa Kitambo la commune la plus propre soi-disant alors faut bozala pe exemplaire mentalement na mentalité bino bo enseigner biso bino nde boza première commune à Kinshasa alors ce bo réagir bongo éducation n'intopé sanabana changement to lukato songo na ba makofi 10 te eza exemple te so bana kitambo ba olandanga ba ancêtre kitambo ba libanda so ba oyokanga ba ebisa baleki bandeko basakuna muto si akufi esi akufi totika molimo ne ezongana kimia bato bayaki te na famille tamsu bazaki na makoki te ya kotikela mosa pululu to bana pululu to enveloppe lokwa ba makoki c'est monani totika makambu cherchons moninga na fona comme ambassadeur de la paix un jour parce que j'aime la paix na lingara kimia na lingara makambu ba mbutu pena troté donc esprit on a mbutu bana kitambo na lingeza na binoté vraiment bocha na seto lela mowe tant mutakufa toloba que son âme repose en paix donc boutique à se reposer en paix na makambu nyonso simanaye Chico azaki mutumo aloba mingi te Chico azaki lo ngiama avant d'aka calme aloba raté po aloba nebi junior mbongo asala na régie des eaux azamona akoma mona kitambo ayebi ba oyebi so makambo Chico aloba raté ngana ndo benge kutu ya ntone
poser le roi Antsone na zolo monstre donc sera niemi a niemi ata il na yoka te on na yoka te ba te bele ba traiter qui est d'orgueilleux vous partagez même scène vous partagez même scène ngana chiko to yebani na 2007 tant to sali théâtre na biso ya mwana koko ya yaka tokobina to yebana ngane wana na 2007 leo to komi na 2020 boy donc nande akufa na 2019 so chaka ke na yebani na ça fait 13 ans mais kokutana na el susu ça fait plus de 5 ans na kutana na été ti akufi nga ba tournage ya mayonnaise na bando kende souté pona ngina ba tournage ya ba film moi Top Vision ba Prince Luamba et les autres totikala komona na ti donc na esalenga choc makasi makasi koyoka liwa na yende nga kufaki azaki na kid mais na tikali kozwa occasion ya okutana na été donc passe nanga suka ka yango wana le titre ya film wana o botournaka ezaki suni Mwana Koko production ya Titi Kalou Marcelo ya Kin Malebo production. Ouais, par rapport au pays à mes formations, tout ça qui m'a dit que Chico Poulou le salaire qui va te passer l'année soudée parce qu'il y a comment il est chargé côté à Titi Kalou producteur il y a comment au Sangisara ba comédien si y a une production à Titi Kalou il y a Sangisi ba comédien à Bengali ba bande ko musunde ba c'est pela na ngote. C'est wana na ebité. Na ebisa ki on a début émission na olobate et loko naza sur nangote de peur que ebima mabe donc soki zaki bongo en ezaka na théâtre té ko vivre na vie à prudence faut vivre vie à prudence toute ta vie ezaka té so comme artiste o banga nani oliane nani omelani nani ovana nete dans toute la vie faut zala na ekenge faut zala na faut yeba il faut savoir choisir ses amis ozomona les a leçons il y a vie globale les a katika pour le théâtre. Voilà un grand merci comme ça à Cheva Central assistance à Cheva Central tout bête comme les sola sont qui excusez-moi parce que les lots vraiment na yaki bien tonton junior tout cela parce que artiste et comédien tout bête les sola ba comédien to zaki na matanga jour oyo Chico Poulou la kufa na habité entre bino respect il y a mikolo na baleki ezaka te to neni parce que biso tozaki wana matanga to vandi boye ba Freddy Mbalio somba na ngambo wana kuna ezaki ba epela ba pasteur patron ba ça dit bazaki vraiment belé ba bakata ba tellement ebelé ndeka to vandi boye musu ba va na ngambo wana ba ngo bazo kende ba Serge bango tout abali ba kende vieux Freddy Mbalio somba vandi penza na ngambo boye ça dit ba moni vrai ba boni vieux Freddy ba leki comme si ba ebanate balégué comme si même en tant que ça tambo ta musique vient n'engani rien et puis tout moi ça qui ne sait ave ne pas le canapé na netka bon problème ah mais ba morning light na habité junior lu saulo na ba acte bongo rolo bana elon tu es bi ba problème bana ngote respect éducation tu na mutazana éducation utana ngwe pana bango ata to communique ba star mais au monde que muto aza bien éduqué Azana nenga kumbela rakistar na et même public a remarqué que mutona azana tête a bien éduqué na fingi mutute na ibete so ezaki banani mais ba cause appelle un problème tout ça batu ba problème ezanga raté entre batu ba cause appelle un problème on ne sait jamais peut-être ba problème belé ara maman mbongo oka mbongo mo bima place boye banani baliaki banani baliaki te tout ça pour les lieux commence au mutakufi batu msuba aleli muke malinga yeba batiki combien kuna famille ezu combien monsko biso tozwa combien oyaki kolela mukomi na ba calcul mbongo yo yeli business donc makambo wana eza pena kati ya monde ya batu biso eza famille ba kufeli so bango ndi ba perdre mutu être cher na bango c'est ça voilà n'habité sur la napenda trop ba utile par rapport à l'intervention Zalara récemment neka bo mais ça n'a pas ko na rezoa biloko na bino ya fin de l'année mamolive a bengsa ki pe ba artiste et comédien o ba kendaki ko zo biloko na bon ba ndiko na musu ba na poto entre autres 2 minutes vraiment à loba qui trop et puis sa façon de parler moi personnellement Isaac le Chico j'avais pas aimé parce que netikaka a condamné directement bandeko bakendaki o babengisa kuna alors bake bino to wana bona matanga Chico akufi bino babengisa bino ki ngakati bo kende bozo ba biloko c'est comme si bo sepela na liwa Chico n'habité
c'est-à-dire ce que na yonga na lobe même ceux qui payent azaki na kin ba bengisaki ayanga kinde mais il a condamné directement na loué acte ya président Douche Kapanga alobaki mais alobaki avec humanisme na façon mo ya malamu ya loba na éviter acte mo ya bongo. Bon, on a coquille kolobavement contre ndeko na ngai 2 minutes té parce que azaye moroté ezaki batebele car bana pototé ezala batu mususu pe batebele ba sepela kité mais programme wana oya kinga kati ya mamo livre ezaki déjà calé Chico kombo nezaki na liste Chico pe afala ki azala ezaki période ba fête ba le 25 26 Chico akenda kité po akufaki mais bandeko na ye mwasi na ye on dirait famille na ye bon ba représentant qui est bon ce qui mbongo monana kité wana et ça n'engage que na okota vraiment kuna na détail wana trotté tango likambo e bandaki tango e bandina na sikana ngo batu bayeba ina nteke moi ça pululu azaki kuna kezaki programme mo bozaki déjà ba Olive bengi saki batu boy mutu nyonso a réagi saki na ndenge ya kosilika ya kosepelate parce que on ne peut pas faire la fête quand ça brûle chez le voisin mais on a ce n'est pas notre voisin mais on ne fait pas la fête quand ça brûle chez vous-même. Donc, aucune invitation à mon livre ezaki mabete. Bandeko ba sepela kité na bandeko msusu oyo. On dirait ba bosana ki ke toana matanga peut-être ba binaki, ba lobi Aïda binaki nada et puis nandeko na biso Belleville. Ba tu ba sepela ki na ba acte wana te. Je pense que peut-être ici ba présenter ba excuse na bango parce que soto kufi si to kufi. Ozomona soto kufi si to kufi et puis programme wana bandeko baebe que soto kei to rozwa ta moi quelque chose ya ko fêter na ngotope ya ko contribuer na matanga ya ndeko na biso. Donc dans l'avenir to rosenga sou na maman non seulement ko soutenir biso ko pesa biso mais bandeko msusu ya libanda ba pesinga makanisi ona ko kipe okomise la maman ko yebisa maman oui maman ba comédien msusu bazobela na monde ya météo maman zui en charge c'est déjà une bonne chose. Ozo dobito zela ba appel ba tumusu ya balibanda na ba Afrique na balibanda misusu au mona pokangisa ta 2000 3000 $ oyo et komaka affaire mutunyo alogota mutu wana koyaki mais combien de personnes ba lekaki o ba kipaki mutu wana te pona ko assister en danger ozo mona mama a ki pepe lisusu ba artiste le quoi za bolingo na biso ba comédien o ba kufa batika biso batika ba famille batika bana atana batangu ya babona neto ba nini to kanisaka ba mabota wana ba comédien to memela mama ba idée wana ya ko répertorier bandeko na biso ba kufa ba famille batika bana wana baza wapi ata lisungi chaque mois ata enveloppe ya muke ba eka elongola bango passe ya ndeko na bango oyo a œuvra ki mboka mais azoki peut-être li futité to pe récompense moko boete to rosenga pe na ministère ya culture na biso makamamo livre sala kana compte ya ONG naye initiative plus ministère l'un exemple ya ba makam susu ya bongo ko soutenir ba artiste ba droit d'auteur na bango ba futa bango boni pour que ba futa ba vivre na banda quoi bien ba comédien ba tonga ba mapangu ko tonga mapangu ko detanga te ça tonga lupangu vide lo tonga lupangu nani subo bando luka et so ba tonga lupangu boko mo luka na mutu te masuma tonga lupangu te il faut ezala que musala batu bazo sala bazo profiter nango na nombre de bateaux batala rabiso to se retrouver nango botongi tongi mapangu mituke comme eloko pamba voyage à pote comme eloko pamba ba fongolela biso ba makambu pour que to bima to kende ko mona expérience wa mboka libanda to tourner na bande ko mboka libanda cinéma congolais na biso etombwama ministère na biso mamo livre za ministère te na te lobiso to go tia mamo livre na ministère à culture et art pour na souci za nango déjà pour na ba artiste ba ministre na biso baza wapi pour na ko soutenir ba artiste ezaka pona olukela bango esika nini ba okunda bango nesika nini ba olela bango na matanga te teke bino bolinka biso to kufa mais tant toza vivant yango bande kwa emono vivant congratulations ozomona tant toza vivant boluka boye ba artiste asala role boy mais na ndenge lokwane nini umona uzana 3 millions no mo boezaka kuna a ozokufa pauvre ozo vivre na kati ya studio oko futela ndako kwa $100 te banda kwa mike ezo ressembler na vie na célébrité bozana ngote non ozomona
Donc nazalaki na likundu te na bandeko bakendaki na invitation wana po eza invitation moko ya bien o mama azo soutenir bato bandeko ba touchaki bango po ndeko azalaki na morgue pendant que biso bandeko misusu bazalaki kuna et puis kokendezaki mabete kasi ko manifester esengo pendant que fallait kozala na attitude moko ya bato toye pas maman c'est vrai toye kozwa bangombe na $500 mais ndeko monter zaki $500 te na ebité na estimé kaka. Et voilà, petit à petit, nous avançons vers la fin de notre émission. On a deux petites questions. On retourne à eux. Nous avons dit que nous vivons à l'association Fiston Saïsa Salagi. Côté au total, il peut y avoir NTPC, l'IOSA, présent à Bisso Masumu, Ibissa Bisso. Quel est le vrai problème qui règne entre Fiston Saïsa et Papa Masumu? Pour Nanini. Parce que, avant la réunion, qui lobby les 7. Il y a qui semaine les 30 sont à Bossanité. Réunion Moué Salamara. Président Masumu à FC Bisso. Togozon a le 2. Pour tout ça, la réunion na Ngiringiri. Na salle Mobo et Nantan à Kombote. Et puis Fiston Saïsaï. Na ba Maswaku. Na ba. Na Wacharanzete na Mounakonani. Soudiata. Ils étaient vraiment nombreux. On peut lobby. Réunion le 2. Bisso Goutoune Moutoute. Ça, bon, papa. Président Masumu Abi réunion ils a les 2 janvier donc bino soit beau reporter yongo ce qu'on parle là problème ni entre Fiston Saïsaï na Papa Masumu Fiston Saïsaï on le voit souvent à lingi ko s'opposer trop na ba makambo ezara o ba des yeux on marana NTPC na habité opposé artiste et comédien tu fais partie na NTPC on problème eza wana ba artiste bazana besoin de Fiston Saïsaï azara na besoin à briguer présidence ya association. Il y a des artistes. Président Masumu, normalement, en tant que président, l'association est à papaté. Ils ont été. Ceux qui ont été initiateurs, il y a association. Tant au saliango, quel que soit qui doyen à ancienneté, mais quand Moussou sur la association, avant de la kabatuba cotiser, naba Moussou bazan en bon côté, il faut y avoir président, en mesure, il y a qu'à mettre un paquet sur la table avant que les autres cotiser pour makamwana ezo senga pe bongo ndenge Fiston a besoin akoma azwa place wana papa pe yaye tamso association ya sala ki ngolo rola bornae akole elwe au sein l'église na yo olingate pasteur msoya ya alobakete eza ya communauté au salaki ngai longwa tenga na koma côté na te comprendre que tamso association eza bien privé ya président Masumu tant mususu que aza président à vie tango mususu na ngai nazoloba na batango mususu po na tourner be monsieur belé o batu na nga bisanga junior question na fallait pas répondre en junior question na fallait répondre en sagement na jusqu'au sagesse nyonso wana yango na ebi ya YouTube et ça monde entier et c'est d'en répondre sagement ouais Congo Victoria faut na répondre en sagement po na finga mamukie po o matoki tolo babion lo bandenge nyonso ba fingo kaka. Ça y est, ceux qui a sali likambo, ceux qui sengi soutien moko quelconque, a obeta mutu na ndenge no mona pe paquet. Moi je suis pas contre pour que ça y est président à bato ba théâtre. Je l'appuie même. Na lingango et ça une bonne chose. Tout président qui a été pour Papa Masumu Joana la vie est belle pour azara na groupe salon au kala pour qu'il est lope fezala. Et ça ba jeune faut relever zala, il faut alternative zala. Parce que makamanga ezo senga mutu moko oyo aozela nanu basusuté avant basusu ba intervenir ako tia déjà grande partie ako ça la pédia quelque chose na NTPC to zela trop mutu na mutu foyer nanu na $10 na yé comme ça donc quand on va réunir cet argent après à parler avec la famille on verra qu'est-ce qu'on va faire tout monde qui on a matanga ya Mundweri tozaki kuna na VV Center réunion salami ba président Masumba lobi dit voyons on va faire ceci on va faire cela mais quand ça est venu aye lobi na solo lina Gentini na solo lina nani azubo en charge c'est action wana ndeti ceux qui na campagne ça député VV Masumu député nga peuple na Koufeli azélité cotisation quartier là azulinga Corbillard azuli biso place tout ça non voter nan non voter muto fois zela
mokili mobimba so mokili mobimba bo cotiser ezala complément et après bien que cotisation est importante mais il faut quelqu'un tant que tu as président ezala équipe ezala nini tolinga un donateur quelqu'un qui peut déjà faire entrer sa main dans sa poche à ça l'action quelconque ozomona donc et que kandenge kende wana donc ça il y a pas match il y a pas photo oh mais et que kandenge kende wana dans lobanine toi a besoin d'actionnaire to boyite papa masumu aza papa nanga aza président nanga aza boye mais tous a besoin ya ba canaillère te Zélan en junior le salon port de Rocco tanga te ba canaillère c'est que papa masumu a vraiment vrai canaillère ne ba balobaka créer ba cop na matanga eza pena et moi solo non wana na ebité mais na lobby kaka na lobby pété que yi aza canaillère pour na tangi komba mutu te mais na lobby to lingi ba canaillère te moi j'ai compris que to bete soit pour ah donc c'est que yo faut luka entre yena c'est na aza canaillère ok pour nga na tangi mutu te mais na lobby que to lingi ba canailleur te to lingi batu oyo les hommes des actions concrètes papa masumu pas comme ba lettre to kekuna ba ministre ça peut prendre du temps aussi mais nous avons besoin tous aba jeunes ce lobby papa masumu ko tika pe place wana c'est bon le quoi lingo tika ngote aza président à vie aza éternel ba msusu ba cause pe ba association msusu ba sali ceux qui ko apporter quelque chose dans ba artiste na ko souhaiter ngo ceux qui rock bokabela lobby asala c'est assez ba réunir ça ba artiste ba kenda otika plaidoirie na bango kuna na nini na comment pétition mo ba salaka tout ça et puis ça qui mbano nango donc ce qui blocage ezali il faut to libéraliser secteur wana soit mutu na muta sa association na e total nani oyo azama important pour na artiste donc eza na likambo acheter to ya ancienneté na métier te et apena pe likambo ya action monétaire. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Question sous qu'on a posé et puis au kene maman na dédicace. Et Betty Simboula Mboule Betty là c'est que makambo vraiment zaki. Ah. Et voilà, tout à la en 2019 Aïda Otobima meilleur artiste et puis a super mutu capable d'achou binosco place pour tirer là on est ça là bien mon timate parce que artiste comme des boire moi genre otala be peto bimika lobby neni gladi ça que so mutu capable que pese ba mbongo et ça là mon timate nga na ebisa kio nazanga mutu nul n'est parfait mais na sepele makasi bien kazo voiture te poye moko asala vidéo na WhatsApp atindela ngango pe batu nyonso bakanisa kazo ki mutuka zo ki ne mutuka te mazwa ki ne mo paquet na eko permettre akolisa mwana na ye azwa ndaku asunga famille na ye musala na NDPC yango eza kisite donc muninga zui mukileza mbanga ntaba taba atafuna lelo awa lobi atafuni awa lelo yayo lobi ya muninga bato baketo baza bangunga basepela te ya ekaziko yebo yete asa succès na ye asa musa na ye bien mungongo na ye comédie na ye et sepelisa batu a mérité loko azozwa a mérité soka bima qui meilleur abimi meilleur parce qu'elle a beaucoup travaillé na moni kombone partout tous les gens partout je passe par la langue sur Aïda asa musa ne bien a mérité wana sans complaisance donc faut zaka muto aketo pour que au sepelate faut sepela na bénédiction épanouissement muninga pour que lobby ya yo pe ba sepela nango bien que le cœur de l'homme est mauvais c'est Dieu qui bénit zamene mutape saka tonyonga ate Aïda congratulations courage le dernier message pour na ba fan nyonso na pesi bino merci na ndenge lelo nazwaki occasion solana bino à travers émission na biso na loba nul n'est parfait sauf peut-être na lobaki mabe na loro moko boye asengi vraiment bolimbisanga to solo likana nande ko nanga Isaac par rapport à l'actualité na senga ipe na ba comédien guerre entre biso na bana poto ezalate wana ba ya na biso ba kuna ba mama na biso ba kuna ba ndoko na biso ba kuna bandeko batala biso mingi batinda biso ma ba un frère mususu ya mitia malamu pe ba kuna po to sala bien baza public na biso public ata fingi yo ndenge nini kozongisela ete encaissé
po aza public na biso. Donc bana poto nyonso mbote na bino bozala bien kimia ezala entre biso ba comédien na bino pe ba diaspora na biso. Botika ridiculiser ba artiste na bino, botika finga ba artiste na bino, ba sepelisa bino na bandaku, ata reconnaissance minimum ya reconnaissance, ata moi respect ya bino vis-à-vis na biso ezala bien. Ya biso pe vis-à-vis na bino, il faut ezala pour na ba soutien pour na nyonso pe o bosala pour na biso. Totiko finga na non na monate Nigeria mo finga chukuma. Tamukuse, tamunene, tamabundi, tamatama, talaboy, tamanite. Botika makambo wana. Bino boza ba bisika mindele baza, bo prêcher biso exemple bien. Ah na Congo on a besoin de changement na mentalité. En tout cas, makambo wana eza bien to finga na te. Contact à Julien Lusaoulou les a plus 243 81 013 22 82. Plus 243 81 013 22 82. Mbote na bandeko na nyonso baza awa na staff na biso kala boka na epulu eskatoza Marcel Luzolo Junior Mbongo Suprême na monio pure petit nga pazana les Canadiens les plus suspects moi na Eric Kenzo na bi bandeko ne ba na système à Canada kuna bandeko na nyonso baza awa intellectuel ba contribuer na ba idée Isaac Lushikuyo famille Lompala Mobimba Arnaud Lompala mwana chiki na biso ba Irene Dibasana bana Dibasana nyonso na pesi bino mbote ba kandi bino tout bana ina nyonso libanda ba Dadine Musitu ba Meta Mpinga ba Kapanga Duche Hans Luzolo masananga dans 2-3 semaines tozano na kata bakin na ozela babord mama Bilifu muka na Londres ONG BBV atindaka déjà ayelanga suma solo misusu masananga na ndenga famille Rose appelle un décommission na famille atinde la rien à qui pagoté ata 1 euro zoraté après sa côté mais au monique ndekono musala à soutenir yo il faut louer en haut donc mbote na ya Patrick Chacho na Rotterdam mbote na Dortmund na pesi Corneille Ilunga na Dortmund mbote belé Nancy Lisanga na Allemagne maman Joséphine na Allemagne maman Solange Souele maman nanga souteniranga ya trop na Autriche Natacha na Autriche na pesi pembote mbote ebele na Leslie Kazo na Belgique na Etienne Kimbukusu festival musique na Belgique na baninga nyonso batu nyonso Adricha motomètre na komi vraiment koluka kubwaka mingi bato yo ba souteniranga pour batu nsusu to bwaka mais ata chaussette ya pamba akiparate a soutenirate donc na suki wana 081 013 22 82 et numéro à contact nanga merci na Isaac pour la émission. Merci na batu nyonso na sengi bolimbi siso tolobi mabe bolimbi sa to finga na raté botiko finga ba star na bino ba star pe botiko finga bandeko na biso ya poto ba soutenir biso et comme ngina biso ba tokende kinga katite so sengi na desh nzeza ya ndeni madoki tenge mama na toti na France na besoin ta moni na baksa la rapale bokende kinga kati donc comme le roi musique mon boye tout ça va bien que la pérenne biso na biso tolingana Congo bomoko tozala soudé bomoko c'est bon. Voilà, c'était l'artiste Junior Lusaoulou yene tozaki na vraiment à lobby belé par rapport à actualité par rapport à Mamaliwa par rapport à ça dit nyonso oyo vraiment azaki na ngona posa koloba à lobby en tout cas boyoki vraiment za souci na ngona auteur en tout cas moi je dis comme ça un grand merci à l'œil derrière la caméra et je dis aussi un grand merci comme ça d'Arcel Easy les monteurs les plus expérimentés Darcel Easy, le monteur le plus expérimenté, chef à Central, un grand merci. Et puis un grand merci comme ça, Oscar Marie Tudjogo, les millionnaires en kilode. C'est dit Oscar Marie Tudjogo, les millionnaires en kilode. Bon, continuez toujours à s'abonner à Congo Victor et Télévision et aux Alabia parce que Bissoto continue toujours à la Rabino Moussalam, devoir la Bisso, et à informer Bino, qu'on transformer, puis qu'on former Bino. En tout cas, retrouvez-moi prochainement dans un autre numéro, dans une nouvelle émission. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là de télé, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a maman donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka,
baloba loba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga indusa. Victoria est certa. Amen.